Mbote bandeko nyonso balandaka biso na Exil Botelwa TV. J'espère que vous allez bien. Biso petoza très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. En tout cas, vous se sentir à l'aise. Joie qui te vanda. Oeza ndako na yo, ndako na biso, ndako esingaka toujours ezala na mwa propriété, hein? Ndenge ezalaka toujours. Alors, soki ezamba liboso, ozwa libaku, ya kotala biso, la famille. Abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Et que ça la biso qui tout mingi. Balobi opération 29 000 abonnés. Tozo kende 30 000. Donc grâce à vous, ba effort na bino ki tozo kende malembe. Tolobaki le 8 mars bope sakaka mama Exil Botelwa cadeau ya kitoko ya 30 000 abonnés. En tout cas, tolinga bino na tina. Merci na confiance na bino. Oyo boza ko renouveler chaque jour na chaîne na biso. Lelo toyeli bino susu makambo. Toyebi sarabino soki akolobiza toyaka. Soki ezate, en tout cas bomona kete. Jo wana tokotisa te po ya koloba ezate. Lelo tokolobela juste kaka DCG et bomoni miniature na biso. Est-ce qu'il faut te présenter bateau? Non, baza susu ya présenter te. To lobela bateau oyo bozomona na kati ya photo na biso. En tout cas, avant tokota na ben ya lisolo na biso, yaya kende na bila télévision kende kotala nouveau film. Film na biso eza wana kende ko soutenir bartiste. Kende ko soutenir wana bartiste, soutenir œuvre ya Belleville et ko sala yo kitoko mingi. Famille bota bolamuka eko sala kitoko mingi. O mama Ursula lobaki te. O soki biso toye koloba, toye ko sensibiliser bino, toye ko lamusa bino, toye ko pesa bino force, toye ko pesa bino courage par rapport à tout ce qui se passe. Mokili ezalaka bongo. Donc ko lamuka, ko pupola makolo et totala film, to matisa susu, to sala bela esengo ezalaka kitoko mingi. Bandeko na ngai toza na couple de la foi Pasteur Jean-Paul Mayata ainsi que sa femme. Pourquoi toche bango tozo lobela nanu bango? Bandeko, vie de couple ezalaka facilité. Vie de couple ezalaka na ba combat. Donc, ce que vous avez nzambete yaya obala lelo lobio divorcé. Et na bato misusu basala une année de mariage ba divorcé. 15 ans de mariage pe ba divorcé. Misusu pe 5 ans ba divorcé. O mwasi akokaki infidélité mobali te. O mobali akokaki comportement ya mwasi te. E boy na boy. E bazaki basalaki yango na sentiment. En tout cas, vie de couple eza na ba réalité nango ya mwana balobaka libala soko li otondi te yaya komeka te parce que soki bobalani bibliquement mutu soki bobalani devant l'église, l'état et la famille po mutu mususu azwa engagement mususu esengaka moko akufa. Soki moko akufi, tu es libre de refaire ta vie. Mais lelo tokoma komona ba pasteur divorcé 3 fois. Bato bakoma ko divorcer 5 fois. Pourquoi? Parce que azaki hérité na relation na ya liboso, na mariage na ya liboso. Soki mutu akufi eza normal, eza logique. Mais il y a aussi des gens, ba maman na biso, ba koko na biso à l'époque. Misusu lelo petit, lelo bazaki mobali akenda, mama tikala bokola abana. Abala na yesusu te amonaki nalingi mutu pasi te nalingi bana nga bazala l'aise tokoma omona ba réalité ngoka ndenge ezalaka mama linga mingi pour protéger bana na ye et c'est très important. Alors couple oyo bozomona bazo vivre ka rose te. Baza na ba pine na bango, baza na ba bonheur na bango, baza pe na ba moment na bango ya faiblesse. Mais faiblesse wana biso tomona yango te. Faiblesse wana yango nde eza cuisine interne na bango. Tango balelaka,
tango mitema esukaka biso tozalaka te. Lelo nzambe asali bango ngolu, nzambe asali bango grâce, apamboli bango na bana misato. Bana misato, un garçon, 2 filles. Alors c'est une grâce qui n'est pas aussi donnée à tout le monde. Lelo tokomi komona koma bato baza pe maltraité na bandako mabala. Pourquoi? Parce que mwasi aya na bango abotaka te. Likambo na kobota soki problème ezala pa mobali ezalaka passable. Ezalaka passable. Parce que mobali soki ayebi kite problème eza pa nanga ata bandeko ne baoya ofinga mwasi na ye akotela toujours mwasi na ye po ayebi ki faute eza pa nanga. Surtout que soki alingi famille yeba te mobali adefendaka toujours mwasi na ye. Mais soki faute eza pa ya mama eke mama aza na problème wana yaya na mobali asoutenaka bandeko na ye bafingaka mwasi na ye. Alors mpona mama na biso eza ka wana te, nzambe apambola bango, nzambe oyo bango bandimela apambola bango na bana misato. Alors lelo le 18 février bauti kokokisa 24 ans de mariage. 24 ans de mariage, alors ce n'est pas donné à tout le monde. Tellement tu es que na chaîne oyo bolingaka pasteur de la foi, bolingaka donc bana notre père baza na chaîne oyo tolobaki pourquoi pas to ya tobetela papa maboko toyebisa bango kete basimba banzete ba continuer parce que nzela eza moulayi, eza vraiment moulayi, mais avec Christ bakokoma vraiment baomona ba génération ya génération ya bana na bango baomona bango vraiment. Nzambe alola apambola bino, nzambe alola batela bino. 24 yaya, ce n'est pas une messe à faire, ce n'est pas donné à tout le monde. Lelo to mona pasteur akende boy na madame nae, en tout cas ça fait du bien. Tout ça aussi pour éviter des problèmes. Lelo makambo koma kili. Oh pasteur akenda ki voyage boy, sert moko boy. Pasteur de la foi azalaka logique partout azokende na madame pour éviter des problèmes. Parce que yé aza évangéliste. Alors sur ce, bana notre père, rendez-vous ezaka moko. Le 8 mars, boya tokomisa nkolo. Boya, boya vraiment surprise ezali. Soko landara de la foi TV, oyebi de quoi je parle. Rendez-vous bapesi biso le 8 mars. Le 8 mars, c'est la journée à ba maman. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Alors, ba papa, ba lingi, ba honoré biso le 8 mars. Ko honoré biso, non seulement ba mema biso na restaurant, mais ko yoka liloba na bomoi. Liloba o epesaka bomoi. C'est la parole de Dieu. Alors, rendez-vous, c'est le 8 mars. Ko zangati. Na batu, ya moutarde. Alors, to koti sikoyo, na deuxième sujet na biso. Tobe ngoni sujet du jour, tobe ngoni polémique, tobe ngoni réconciliation, tobe ngoni trahison, tobe ngoni bino mo boye bisanga na ba commentaire. Boye bisanga na ba commentaire parce que boye bi tant bomoni déjà ilongi ya bela, bomoni si la bomoni mama top, c'est que makambo eza. C'est que vraiment makambo eza. Makambo ango ezali. Je pense 2 semaines passées, 2 semaines passées, ou 1 semaine et demie, maman na biso top, alekaki émission, wapi epai ya Willy Kayembe. Willy Kayembe. Alekaki émission et pas Willy Kayembe. Alors émission bayambaki kaka ndenge ezalaka. Willy ayambaka tout le monde, ayambaka ba musicien, ayambaka ba artiste. Non, pas même que 2 semaines. Émission na esali déjà 9 jours sur les réseaux sociaux. 9 jours. Alors ba question ezalaki ya Willy Kayembe, ba réponse ezalaki ya Mama Top Kilo
ya mboka ya mama na biso top. Alors émission pe eleki kitoko bandeko, émission ezalaki kitoko, mais tolali tolamuki na réseaux sociaux toyo komona ke non mama top a débloqué sila, mama top ba déblokane na sila, mama top azongi SB, mama top toza na posa na yete, mama top mama top mama top mama top bandeko. Je me souviens mama top asalaki émission moko na Ivipan. Alobaki yango ke en tout cas azana besoin azala na problème na mutu te. Mutu nyonso bazalaki na ye na problème babongisi. Azalaki clair na ba propos na ye ke non babongisi parce que modèle liwa ekomi koya en tout cas azana posa akindi to azala na problème moko te na mutu songolo to pakala. Alors alingaki asala nini abongisa yaya soki mama top bakangana ya binemi, soki mama top bablokanaki, que ça soit sila, que ça soit mutu moko ya maboke peut-être obiso to yebite et que ye moko amoni kete to blokane to déblokane pe mais mutu na mutu aza na coin na ye. Mama top ko débloquer to ko déblokane na sila elakisi te ke nini azongeli ko jouer na SB parce que bato ebele basepeli te balobi mama top pourquoi atrahir, mama top en tout cas makambo osali ezalaka te, mama top mama top mama top. Oh mama top vraiment depuis fin de l'année vraiment azalaka susu vraiment te na ba polémique et asali effort ya ko éviter ba émission pamba parce que ezalaki habitude na ye soki likambo epeli na réseaux sociaux baolinga bayamba ye ye pa pesa emo na ye yango lelo ekomi ko créer ba problème ba polémique na ba réseaux sociaux entre des collègues. Pourquoi? Parce que soki aye ko pesa point de vue na ye soki aye ko bakisa susu moto mususu na place ya ko boma misusu bazoyaka ko pelisa. Alors mama top en tout cas astopaki style oyo astopé vraiment ba émission lelo tokomona ye mingi sala kolongwa epa ya Bellevue TV en tout cas ponanga mama top aza actrice asalaka musala na ye kitoko alongwe pete pa Bellevue en plus casting na ye film soki bela komi film et que aza na besoin na casting na ye acha mama top aza dispo otomoni bandeko ya babakuk bakomi ko créer lango polémique. Pourquoi ba créer lango polémique? Parce que balingi tellement Thérèse aza déjà na problème na réseaux sociaux balingi sikoyo bamoni ke makambo Thérèse oyo ya non na biso aza na faute sikoyo to balusa game na ngambo ya famille bota po babanda susu kofinga nani babanda kofinga mama top. Je me souviens tango babakuk bafingaki mama top dada la fille aînée de mama top en tout cas sepela été alors ayaki atombokaki asilikaki bafingaki ye lisusu. En plus elle était claire que ye akoki jamais ko jouer place oyo bato bazofinga mama na ye. Alors est-ce que mama top akolinga akende place oyo ba dénigra ye? Parce que soki mama top akei eza choix na ye d'abord wana 1 de 2 eza volonté na ye de 3 ye moko ayebi comment ndenge ba fanatique bafingi ye. Donc soki na bana basi à part Bellevue mama top na 2023 afingami pas possible. Mama top ndenge avandaki na kiti wana pa babakuk azalaki ndeti moto aza ni aza bilamba te po nyonso ya mama top esi bafinga nyonso ya yesi bafinga. Moi je pense que ba déblokane so ba opesa na mbote ba pesa ni ba mikolo
bakoya nango na réseaux sociaux ta mama top pe alobi te ke te nde to déblokane bongo non 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 toya te to balosa makambo to créer so ba polémique ni to créer so ba problème nini rien à voir. Mama top a kenaye na SBT mama top a azawana etant que actrice aza actrice azosala pe juste mosala na ye comme il faut et comme il se doit. Donc totika na biso ye azala kimia totika na biso ye asala mosala na ye. Bato ebele susu babengi biso balobi mama Ursula, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pasteur de la foi azo réagir te na nyonso oyo ezoleka concernant les comédiens? Alors toye kopesa bino réponse réponse ango eza nini? Tango pasteur de la foi l'homme d'évangile tango abengisa ba comédien à l'exception de tout le monde. Alors abengisa ba comédien tomona ba oyo bakenda tomona pe ba oyo bakenda te. Et tant que homme de Dieu azaki na besoin te azala sali ba salir réputation na ye. Oui, asalaka maboke, mais aboyaki na kombo ya sila, na kombo ya belle vie, réputation na ye ezala sali quoi. Ezala sali azokambel ye moko alobaki yango azokamba bato baza ba responsable mikolo epa na ye alors bakosepela te bamonaka peut-être chaque fois bamanka papa oyo respect. Alors étant qu'un homme de Dieu asalaki oyo ezalaki ainsi dit l'Éternel asalaki oyo ezalaki volonté ya Nzambe abengisaka ba oyo bakenda ba oyo baparticipaka abimisa message na suka nango asala prière. Moi je dirais que prière ya pasteur de la foi yango muto esala ba effet lelo yango esala ba effet parce que ba désobéissaki na ainsi dit le Seigneur baboyaki koyoka mongongo na Nzambe bamisusu batiaki ki vedette liboso bamisusu pe balobaki tokosalelaki hypocrisie te tokosala nini tokokende na biso te tokokende na biso te. Alors pasteur de la foi tali, vous pensez que na nyonso ezoleka na réseaux sociaux aotala te to aomona te? Non, aotala, non, aomona. Azomona na ye, mais akoya te po aboma susu moto oyo asalaki effort. Asalaki ba effort nyonso pour que asala nini basilisa likambo oyo, mais ameki aza Nzambe te aokota na mitema bato te po aforce bango kaka basala oyo eza volonté ya Nzambe. Moto na moto azala juge pe par rapport à likambo wana, mais tokoyo kokotisa pasteur na biso te na babiloko oyo Moi je dirais gloire au Seigneur pour azanaye épargné azanaye protégé. Lelo moto moya chaye mosape ezate moye moto condamné ezate parce que tozo mona kutu elombe masumu nani bazawana bambiaka ya maboki o bazaki baza mikolo na âge pas pasteur de la foi mikolo pe na musala mais baokoka kozwa le devant te bino bolinka pasteur de la foi aya kozwa le devant parce que aza homme de Dieu? Non, réputation ekipaka te que oh non parce que aza pasteur ya ye kutu fo ezala susu plus pire protégé pour éviter makambo mosusu. Peut-être na makambo oyo boyebi combien de bato banya bazala découragé komona ke pasteur na bango aza sali na makambo oyo peut-être ye concerné ete azwa décision alobaki non mpo nazala bien na bino. Ntango alobango aloba te ke nakangisi si l'ennemi nakangisi belle-vie ennemi. Alors pour éviter des problèmes alobaki en tout cas désolé non jouer sous son chaîne à moto te.
Ye koloba bongo aloba te ke nakangisi bino binemi toloba na sute. Non, on reste frères, on reste collègues, mais na ba chaîne na bino na oyate. Na oyate. Pourquoi oboyaki na ekoya? Parce que amona ke soki na ye oyo bandeko basinga oyo ezobenda na air nyonso. Peut-être soki kutu ba fanatique misusu baobela batension baokoka makambo te boni te bango baza pembeni boni te bango baosouffrir susu koleka na yango wana amibendaki na ye amibendaki oza na poso mona pasteur de la foi kende lelo pe malgré kutu aza te ebele bazosakanela ye kaka ebele baondimela nzambe na ye te me nzambe ya de la foi aza na bomoi lelo mawa azalaka mondimi ya pasteur de la foi masasi kabamba aza mondimi ya de la foi Sudiata aza mondimi ya de la foi Rabi Mavinga aza mondimi ya de la foi bacomédie ebele o bakenda kuna bakenda te non parce que aza collègue na bango bakendaka kuna to bapriaka kuna parce que se retrouva na parole yango wana bakendaka kuna soki pasteur de la foi azalaki lokoso aza na groupe na ye les bons samaritains. Est-ce que y a zani makasi la film? Non. Et vis-à-vis peke na carnet na ye, na ba responsabilité, na ba engagement oh ya zanango. Moi je pense que moment où zanango kitoko azala na ye sur scène te. Asala makambo eza les plus importants. Asala makambo na ye oh eza les plus importants vraiment. Moi je pense que c'est ça. Alors bomi tungisa te. Pona mama top pe bomi tungisa te. Mama top azongili na SBT. Mukola ko se sentir à l'aise akinda kokinde. Mais oyo bato bazoko sawana eza nango lokuta. Oh mama top asengi pardon par rapport na makambo ya loba si la comprenango mabe parce que mama top alobi yango bien que ya zanzambe tapesa ne banate ezalaki likambo ke o mama to palobaki si la botaka te incompréhension wana ntango moto asepeli te asengi pardon qui par age te yaya soki osali leki mabe osenga pardon leki soki osali yaya mabe osenga pardon c'est tout à fait normal mais ye kosenga pardon elingi koloba te ke aye kosincline si la limbisanga parce que na posa na zonga na SB Louvuno. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça que Mama Top a zongi? Ah! Ceux qui pas zongi, bozaka bato liboso kolobake. Nde zapoué, tokotala ete, ye boy na boye, apé sa position, bo balukela ye kaka. Bo balukela ye, alors botika ye, kimia botika ye, asala vama makamna ye, ekosala ki toko mingi. Abonnez-vous massivement sur Irsil Botelwa TV. Bon likez ma vidéo na biso bo partager et que ça la biso vraiment kitoko mingi tolobi bien opération 30 000 abonnés. Le 8 mars c'est pour bientôt non. Alors ba papa, ba maman, ba jeune fille pour sepeli sa maman Irsil Botelwa na bino kaka ndenge ezalaka. Aimons-nous réellement vivants. On se retrouve à la prochaine vidéo. Si Dieu le veut. Merci Nandenge Bozaki Matin et à Kolanda Biso attentivement. Merci Naba j'aime, merci Naba commentaire, merci Naba soutien Nabino énorme. En tout cas, tout l'indi bino mingi. Zambalola a pambola pe a bomba bino. Ba bonne journée, ba bonne soirée, ba bon après-midi. Yango ko dépendre kaka nangonga oyo yo kozali baku ya kotala vidéo oyo sur Irsil Botelwa TV. Bisous, bisous. Bye bye.